to go out into a place which he should later receive for an inheritance, obeyed and went out. And the Lord will look at me and say, well done, my son. So I look at every problem as challenges and stepping stones to my destiny. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah to me, Sonny. Season. Oh, hallelujah. Season. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah to me, Sonny. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah.
soi-disant maman pasteur. Naolinga na rochao pe akotalo makasi pona mobali lo touti na pasi. Bebi mutopo bandine na pasi. Ba détruisaka ete. Ba détruisaka tata mabeza muto bandine na pasi. Ba détruisaka ete bakena ne malembe. Muto omoni aza na facilité ko détruire muninga. Babana muninga na pasi te. Moi si ozana na Rotterdam. Yo mobali no akota F okuta mobali de na kacha azoko exercer musala nzambe to bandina mobali ande depuis ministère a combat ya pasi ba 21 ba 40 ba 12 ba 7 to beta ya olukaka nzambe lonya nzambe ayoka mawasa oboma libala mobali wana na mwaso babandane na pasi ya pasi sa mikanda sa nini ba otelengana ba pekisa kutu libala wana mais tellement mobali alingaka mwasi basi okwa tozaka moko aveugle na ba sentiment mwasi a continuer abali mwasi aboti basi mwasi bana misato na kati bana misato mi bale babima na problème autisme libala ana mwana mwasi wana boma yango azwa libala ya muninga abima même Hollande likola pasi ya soni ya souffrance akenda ti kofanda na Angleterre ozalaka soi-disant makangu ya muto oyo nazalaka na ye meti lelo ozala mobali ya bato ozwa bala yo pe akutia na ndako mokontinaka kosola na makango alala yo mama oyaka nde mission na vie ya frère na nga wana na mwasi na ye o réussir alobandi ko attaquer na bato nyoto baza aux alentours de eux ou bien comment pas d'elle seulement parce que je suis aussi aux alentours de Marie dont je suis en train de dire eux. Mais toi tu es une sorcière, ta sorcellerie oh sirène abimela on a maya kalamu okanisi okolianga ou bien koliata mwana nanga moko ou bien comment lelo soki bana bato a chimeni ba fingama na internet ezala likolo na yo yo mwana mwasi wa ndokiti basero deto mbongo nyonso tu nana kotsa ba ona rando yo mwana mwasi o ya ndoki mama ozana mobali ya mbete ozoko boma ministère mwana mobali ya bato apesa ye mwana mobali wana okutaka na mwasi na ndako bazaka na église okotanga na ndako na bango kendaka lokwa sœur en Christ ti okoma mwasi ya mutu wana oboma église mobali azaka son église te mais sili te ozo continuer tala eza na bato misu basimbaka te tozawa nde nzambe azobimiso na poasa obimisaka yoka na poasa pour le moment na fani na nie parce que les hommes de Dieu m'ont dit de me taire mais laissons faire les choses à sa manière comme Dieu le veut. Bientôt ta nudité sera à nu. Tu es un homme qui est dans ta maison, qui est un homme des serviteurs de Dieu. Namir na yo partageaka ni matin ya mobali na yo. Namona basi ba pasteur Pi Roger. Namona basi ba papa Matou. Baza basi mo baza na bango 100% exemplaire te. Mais ba pesa ba tu posa Rolanda mate ya Rolanda ma nini église ya ba mibali na bango. Mais yo idesiaka te to mona pona ba la bouche autorisée, na ba j'ai la bouche, na ba les news des stars, tu fais que partager les polémiques, tu sais qu'envoûter les gens. Mais quelle est ta mission? Ta mission est terminée. Ton règne est terminé au nom de Jésus-Christ. Prochainement, ton nom y a une vidéo, je vais citer ton nom. Non, tiens, une photo na yo, na tiens photo ya mobali. Après, na yo ta histoire vraiment vraie. Du début à la fin. Parce que balobi soki omoni ndoki belela toko belela yo. Pona moni sirène okutanaka na maya kalamu na 0 heure kuna na Kinshasa. Azo continuer ko se manifester po oboma kaka mobali yo envuta wana. Wa lo barelo côté. Je connais bien ta maison. Je connais bien ton histoire et l'histoire de cet homme là. Mais comme c'est un homme de Dieu, comme c'est un
moto bandi na na souffrance na mwasi na liboso yango na tiaka na se. Mais comme toi tu ne veux pas laisser les autres tranquilles, nous aussi on te laissera plus tranquille. Ta nudité sera à nu. Boni yo mama passé mobimba ndoki na miri no tamate ya mobali no zangate o combattre mobali na yo olinga ko yeba makamni mobali no banda ko sala na militaire na combat so bakanga mobali no ndoki ou pas mais osana mobali yango katile na kati ndako. Mais toi c'est quoi ta mission dans la vie de l'homme de Dieu na bobo ya mwa mobali ya bato ngamu na témoigner na oloba makambo yo banda ko tuna ngana banda ko liebsanga pona mwa mobali wana. Mais tu es sorcière, tu es plus qu'une sorcière. Regarde-moi cette sirène des eaux. Tu vas pas m'envoûter, hein? Tu vas pas m'avoir, hein? Non, 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 non. Ce que koka batumi soso bazara na ba sentiment na ba loyenge. Ngate moi je te connais très bien. Tu es qu'une serpentine mal incarnée. La femme de Lucifer qui se manifeste et envoûte les gens. Envoûte rabatuna basan na nzambe so betra li solo na yo. Babaye basola na mobile no bandi obanga ba okima. Ba okima nini? Yo fo nzambe ndenga tiona nzela na nga yo nénet. On va voir. Cette fois-ci je te lâcherai pas. Na pesi maman d'être mbongo raison. Tama zaki le bozandoki. Mais pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Hein? Yo ta femme de nuit à Bamibal et à Batunion surtout. C'est quoi ton problème? Au lieu de chercher ta délivrance. Mais comme mission on a nos tendre en haut, tu veux toujours détruire. Moi tu vas pas me détruire. Oui, combien de fois on se liga contre nga, on peut même avocat ou yandoki, avocat ou alala kaba Congolais, alala yo moko, alala na leki ya Goms. Tata ya mwana na yo, yo moko mto bete langa li solo. Mais toi tu es sorcière, tu es vraiment une destructrice. Tu veux détruire partout, c'est pas normal ça. Parce que tu sais bien, c'est dans le truc, comment ça? Dans les relations sexuelles que le diable détruit facilement et plus rapidement. Au bien avocat hollandais, qui va comment retirer la mitakana na ye. Mais c'est le même avocat qui est ton avocat qui t'a baisé. C'est le même avocat que tu as donné à ton ex, l'ex-belle-sœur que tu avais, la petite sœur de Goms, c'est ceux qui Goms. Pourquoi toi tu es comme ça? Pourquoi? La Bible dit, hein, ils ont vécu à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage. On va témoigner tes mauvaises choses. Tu dois chercher la délivrance. Arrête d'envoûter les gens. Arrête d'envoûter les gens. Tu n'as pas le droit d'envoûter les gens. Tu n'es qu'une sorcière. Ton mari, c'est une pasteur, soi-disant. Moi, je connaissais ton mari. On était en train de prier. Des combats, il n'était pas encore pasteur. Aujourd'hui, ton mari est soi-disant mari. Le mari de ma sœur Nicole qui est partie même à Londres. C'est ton mari. Comment tu n'arrives pas à soutenir le ministère de ton mari? La Bible dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Toi, quel genre d'âme que tu es? Tu détruis le ministère de cet homme. Tu détruis à cause de raconter des kisongi, de détruire partout. Et les hommes de Dieu, même ici en Hollande, ils ont peur de parler de ton nom. Parce que tu viens les attaquer le soir. Néné, tu cherches la délivrance. Tous les enfants que tu as mis au monde, ce sont des petits sorciers. Mais toi, tu es comment? Bobeta Nénette, la victorieuse. Motala, ceux qui n'ont mis rien publié à la prédication mobile, soit disant cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Il prêche la parole de Dieu, c'est un pasteur. Mais sa femme, c'est un songi. Elle fait que détruire les locaux qui causent bien l'objet au Bomayo. La dernière personne qui m'a fait le chair de poule, c'était maman d'être Mbongo. Yangona bangayo na modèle Mongabi. Si tu as pu détruire cette femme à ma présence, l'insulter à ce niveau, la femme qui a combattu pour toi partout. Mais toi, tu n'as pas de cœur. Ce sont seulement les satanistes qui n'ont pas de cœur. Pardonnez-moi parce que le téléphone les a bougé. Ce sont des satanistes qui n'ont pas de cœur.
Les satanistes n'ont pas de cœur. Tu peux l'aider aujourd'hui. Demain, il va te combattre. Demain, il va te détruire. Ouais, c'est ça la mission des satanistes. Néné, tu cherches la délivrance de ta fille et de tes enfants. Sinon, tu vas mourir. Tu finiras comme les autres personnes qui sont en train de combattre les gens. Tu finiras comme ça, là, tu vas mourir. Oh mon Dieu. Namona ba maman pasteur. Mais oh ya moi si on a yébité. Au côté na j'ai la bouche au côté qu'on a zo commenté au fingabat. Au côté les news de ça qu'on n'a pas vu na biso bogar zoro mabiala. Au côté au fingabat. Mais na kata ndako la mukarana mobali ya pasteur. Oyo mvutima ndenge nini azoboma mwana mobali ya bato otala. Na mawa biso bato utana mwana mobali wana na ministère ya combat olelaka. Na moni lobi leki na nga Natasha Kobelinga ito na cheki photo mobali na tuninga ya mami nini. Na meki mwa ko expliquer mukie. Abi ya mami oyebi place to uta. Oyebi niveau to souffra na succès na ba Nicole na ba Blaise. Oyebi niveau to souffra biso nyoti na ba Titina. Oyebi niveau to shido Lukambo Nzambe oyo. Moi, je suis juste mission. Moi, ma petite sœur Natacha, a comment Léon à Belgique, tu as vu son ministère à combat spirituel. Ah, ouais, tu souffres. On a relouqué Nzambé. Et j'ai vu comment le frère Succès, il a cherché ses dieux en esprit et en vérité. Malgré Azana Masumunaye, malgré Kindoki, malgré Mabé, mais cet homme-là, il a cherché ses dieux intégrément. Et Nzambe Bendenga Salaka, a tiki Kabo Diabe, a éco livré na maboko Ndoki. Moi, sur ma bandana émission, oh, ya Pasi, Yako Lukanzambe, Samukanda, Sai Loko. Diable a kimi sa motion na pembeni na ye na bana. Azwa ténèbres moko boye ndoki moko boye. Moi si moko na basana Nzambe bakoka otanga kombo nete. Atia ye pembeni po aboma ye. Mais bane na bane azo kufa te. Tala mon frère fungola misu Nzambe azo protéger pour l'instant. Mukolo Nzambe kotika azo protéger yo. Na banyongo kotisa ye. Na ba service au salela Nzambe. Soki ezalaki na ba pionnier o bazalaki wana na kati ya ministère à combat na komitanga na kotanga les frères en question na boy pour le moment kotanga kombo na ye sa femme Nicole. Il y avait un peu beaucoup de gens de nos âges là, on était là en train de chercher ces dieux et il était toujours là dans la modération. Tu as jeune à 3 jours à sec ou bien à 7 à sec. Tu as 21 légumes. Mais ils ont modéré chaque jour. Nous avons pourquoi qu'on livre moi na mobile on a 4 mois moi na moi sur azo soutenir même pas notre la maman Rose na biso moi c'est pasteur Richard Kiangata. Elle fut une danseuse. Regarde comme Maman Rose s'est donné corps et âme pour soutenir le ministère de son mari. Mais oh, moi la motion a détruit le ministère à Mobali, à Banda on a passé. Akimi Sakolo Libala, Nakatia Moko Yolanda, Akima Kenati Yolanda, ti Angleterre. Mais a continué pour détruire le ministère à moi à Mobali. Nous avons pire à Moutouta. Nzamba piaka mututa même dans la Bible. Nzamba piaka mututa on se repentir. Nzamba piaka mututa on tika kobundisa œuvre na ye. Tango zo tika te. Ando bimisa na poisa malembe. Malembe zo bimisa na poisa. Pona ebi mwasi nyonso tu alukaka zo mobali ya mosali na Nzambe po kimie kota na kati ya ndaku na ye. Po soko sana mobali ya mosali na Nzambe akomi koyoka soni ya kosana mabe, ya koswana, ya kofinga, ya ekobo. Mais ye mwasi azana kati ya ekobo azo détruire œuvre ya Nzambe, azo détruire l'homme de Dieu. Pourtant la différence, c'est toujours l'homme qui a les difficultés. Il y a kokota na kati ya ministère à Nzambe. Mais oh ya kuti mobali na kati ya service de Dieu. Mais azo détruire ango. Nzambe lolo za wapi. Moi si toujours à Kendara liboso na kati ya bonzambe neti ba Marie Mardala bango mutu ba ya
témoigner que Jésus a sécuit. Nakacha kibomoto basi babandaka liboso makambo bonzambe mais mwana mwasi akuta mobali wana na église na mwasi na ye apanzi libana église ensuite ye kopanzana et s'il était mobali a continuer ka ko demeurer malgré humiliation malgré la honte malgré la souffrance nakacha kibonzambe mais il est toujours à côté de cette femme là qui continue à le persécuter. La femme persécute l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, comme sexy, ezali ko avutaka tout le temps, miso ezali ko kangama. Que Seigneur te fasse grâce. Je sais d'où nous venons, mon frère. Je sais. Moi, sur Babanana, c'est Napasi, Nakozanga, c'est la sœur Nicole. Allo Bakate, Abimamboko pour moi, moi, je suis en foot, Akaya Tchake mal à l'aise, Nabana Misato, à Kenda, Angleterre. Et cette sorcière-là continue à opérer. Maintenant, nous avons dit prière. Nous avons dévoilé misala no amabe. Nous avons tia ba photo na partout, nous avons pia bango sujet na yo. Toko dévoilé mas misala no amabe Nénette. O comment pe na kati ya Facebook na Nénette la victorieuse. Victorieuse par rapport à quoi? Tu es une sorcière, tu détruis l'œuvre de Dieu. Okuta mobile na kati église na moi sine na église libalo boba ministère église à mobile et kangama awa en Hollande na Rotterdam. Ce n'est pas une histoire inventée. Regarde la manigance à piéger ma pasteur rebelle sur internet. Oh. Et ces hommes de Dieu là, ils ont toujours la honte de parler. Parce qu'il y a combien de bateaux, bateau makamwa mabe. Mais il faut y avoir que nyon soto kela mana liloba, nzambe mutakela. Tu vas pas passer comme ça. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu vas pas continuer à régner sur les enfants de Dieu. Tu vas pas continuer à régner sur la parole de Dieu. Répands-toi quand il est encore temps. Répands-toi, Nénette, ce qui est la victorieuse. Nénette, comment on a mort à goûter Kiminga na bosani yango. Répands-toi. Likolo na yo lelo chimena lelaka. Bana eba finga ma likolo internet. Na chimena ngwa pia ka ngakanda. Envoûteur. Yo wana omona opembe na Josiane Mondele. Luka Josiane Mondele. Yo. Batu nyoto rando place batu bazana rando yo lukaka. Oleo yana prédication obanana no bobongo na mutema nzambaza na besoin na bino après bandiko tonga batu, abandiko commenter, abandiko finga batu. C'est ça sa mission. Petit na Josiane Mondele azana so na kosa ya contradire nga. Partout tu es là, Chimel est encore vivant. Bon, moi, même là-bas, Chimel a moutonga, mon moutema, nangana, ok, le bâti que na linga kete, parce que je prie. Mais un mon azana, moi, kanda po, atika le sentiment na kindoki. A bomba vérité. Nzambe mouta frappa au Chimel. Oh, vivant. Maman, Nzambe mouta frappa au Chimel. Po yebaka vérité. Mais tellement zanaka na complexe, et na mami, ozo couvrant vérité. Mais oyebi que mami jamais akoki ko exposer bana ta lelo nde bana ba finga na internet et loko to na obunda bana ba finga makate pona nini otika diablesse moko apusani pembeni na yo ayo ko envoûter yo okotsa bana na kati ya réseaux sociaux loko to bana obunda likola ndoki oyo mais bana ne ba bima na internet te mais yaka ko exposer pe ko utiliser baninga bana na ba bima. Il y aura un jour, Chimel va parler. Même pas aujourd'hui, elle va parler. Mais tout le monde a bastati ou bien la vidéo na endenga lobara yo neneto maman pasteur ando qui a le kuta li kolona yo bana nga ba yako fingama. Moi, Chantal, pas Chantal, celle-là encore. Ah. Au tété là, Judith Mamoulou Bato Yebi, pourquoi Chimel elle pleure comme ça? Pourquoi Chimel parle comme ça avec amertume dans son cœur? Cette femme c'est une sorcière, Ndoki. Okolia mobali wana te, moni frère nanga wana, to utane na pas
kasi biso okotisa nzambe niongo na ba neige na kozanga mikanda na bambongo ya ndambu banda kofuta biso to anda Moyana kacha bomo ina okutaki na mwasi na bana na ye na église oyaka na église lokwa mutu mwaka ye kosambela okota pe na ndaku na bango mwasi na mobali tala niveau kindoki soko zipe libala ndengona bongo makasi fanda pe na maboko makolo nzambe bosana busana na mobali to mona lokola mama Rosa koma pia biso posa kosambela mama Rosa kiangata mwasa papa Richard kiangata apiaka mutu nyonso tu posa kosambela joli mayala apiaka mutu nyonso tu posa kosambela me oyo mobali asambelaka ye asambelaka te azo détruire misala mobali kotonga bato na Rotterdam kofinga kotonga international kopanza mabala batu kopanza ba ministère batu amekaka na pasteur miko bachike simba te ba pasteur mususu bazanga nguya ya mike ndenge pa mobali na zalaki ne bandeli azaki bébé spirituel apupula bango Nenette bobeta Nenette la victorieuse Nenette nga na souffre na kibonzambe na kotiko détruire mobali wana te omoni mwasi na ye c'est ma sœur ya tongo ya souffrance abima mboko likolo na yo lokwa yo karato détruire partout na ndo tia photo no chitongo midi poko Nicolas bima ana bana misato ofinga bana bato Nicole wana mibale babotami na problème autisme mais mobali wana mutabote bana wana ti omona ndoko tika yo siko na banda ko lobelo chaque jour Nenette okotika kindoki ozwi mobali obomi ministère obomi libala ozo continuer ko boma kaka nzambe abandi ko dévoiler biso ba voix sans voix to bimisa yo siko na poisa ndoki mutomisa mabe muninga kenda zo telengana na Angleterre akima Hollande ko na yo otika pe to continuer ka ko combattre batu mais toi tu es comment iyo nani okutana na nino na kalamu kuna na Kishasa na 0 soki iner libanda na maya kalamu okutana na mami watabimela yoti yo soit mission dans un monde des ténèbres boye live yo moko beta li solo ango obeta ango le ona obeta le quoi normal mais basani na nzambe ba comprendre place ozwa musala obana tuna yo Nenette na erona yo lo ba roza mwana muke ba 0 ine obanda okena ona ndala na mama biso asambela kota ya maya kala mukuna na église na mbona kande mutu osukola yo ke mona mutu osukola iner boni misala mabebo ya muninga o souffrir ozo détruire car ozo continuer totala na mama Rosa ko bande kotoke na musika te to so exemple mama Rosa moi c'est pasteur Richard Kiangata nana mona mama Rosa te tanga zo ko adorer tanga azali ko binela nzambe pour soutenir musala ya mobali na ye mais Nenette na miri na ye a partager la prédication mobali nete pona nini déjà na ténèbres mobali yango azalaka na pasteur te basi balalisa ye miso bakomisa ye kizengi baboma ye déjà alukaka kaka bakunda ye mais akokufa te akotisa nzambe niongo na jeune âge na ye Nenette mobali wana akotisa biso tosufra na koluka nzambe tolalaka na basale likolo bakiti bapanzi pasi na mwasi na ye wana wakenda basufra boye bazala na eloko te biso nyonso basami kanda bote fatale tika koseka maakuluta bana Nenette afandaka na Rotterdam ndoki munene bapasteur na bengi bango mpona pesa ye masolo ndenge azo ye mutu azalaki likango mode ndenge azofingafinga nga bango mibale kuna bazosala bavideo na bango donc musane ko détruire azana mobali na ndaku malala kana mibali libanda azana mobali na ndaku azo continuer ko solola na makango alala kaye avant mobali na ye est-ce que c'est normal mais mobali na za pasteur awa na Hollande na Rotterdam aza pasteur bandeko
Joli mayala. Tout le monde a Mama Rose na biso awa. Soka zo bine la nzambe. Oyoki chair de poule. Tant zo témoigner comment elle fut une danseuse. Comment Dieu appelait son mari. Comment elle soutient son mari. Et moi tout le monde a papa Richard Kouta sale l'autre côté. Mama Rose mta kota ba avion. Ake Kinshasa. Ake Luanda. Ake Braza. Awa na poto kutu kolobate. C'est ça une femme de pasteur. Tout le monde a basé ba pasteur Pi Roger. Comment bazo sala. Tout le monde a basé ba papa Matou ba maman Blaisofine. Comment va ça? Mais il y a jeune, il y a âge, il génération nabiso. Azo koka kosala musala nzambete. Azo ko envoûter batu. Musala peso benga nga bazela. Azo ko envoûter batu songi. Sero deto, ceux qui maman det mbongo. Abundele mwana mwasi boy. Ti mobile ni azo peksa e. Mais nene tasele la sero det Facebook yaki ya solo. Azo finga ye. Facebook yana tanga mboni messere Odette wana abandi ko revango nga ona okotele na opeksa sere Odette mbongo nabi ye talobi mami eza ye okotele te nga so na zwa courage ya ofingo na yeba makamu na bino te ye mutabenga nga na ya kokota toke no kufunda onde omona toke na kufundo na police ye muta sensibiliser bato ana Rotterdam biso tonga tokota makambo wana te tala biso te. Moi si wana mais soi-disant maman pasteur siko yo pe pa pasteur bando lala pongi ma papa ngana yo na yebi yo yaya na yebi yo homme de guerre homme de feu homme de prière comment ba on voute na nene titi na niveau yo miso ekanga ngana yebi yo ndenza masale la kayo ndenza mama na o salelo nini nzambango akufi okoma yo pendoki. Nene tapesa na mwakindoki obieni po ngana yebaka yete. Nzamba lola telema mokile komi na suka. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Nene ndokyo sireno soki ndokyo wana kutana ngane na maya kalamu na iner. Eza bisote. Eza rappel chimeni te oyo fingisa bana na internet. Ozandoki muta panza groupe na biso tozara oyo otete na bazaki na biso. Eza mwana mwasi wana. Tibo mwana chimena leka zo finga nga mwana mwasi wana otete la zana bomo chimeni ye mwa zana bomo JDT mamulu bazana bomo les restes aussi bazana bomo ye muta misala mabe. Zela na ozonga ndaku na coming te na obando tchaba photo na yo na bando tchaba photo no partout na ndo koma. Attention avec cette femme, c'est une sorcière consciente. Elle est en train de détruire le ministère, l'œuvre de son mari. Èvre Mombali et marche raté et tambola raté et mata raté et lala jamais place le beau kwanzambe zale kokiko lala. Mobile okoko tika la kaka pasteur et internet ite mobile azalanga na église akoma ka pasteur internet ya ba direct live mais moi si na kati ya Facebook na ye a partagera même pas direct ya mobile nazo lobela ndende ko nanga na yebi place to wuta na souffrance na yebi aza sainte mais na yebi place to wuta na mwana mobile wana na souffrance à prière na yebi frère Blaise aza mi nanga na Facebook. Ba Natacha bazali, ba Ida bazali, ba Don bazali, ba Papi bazali, ba Bienvenue bazali. Wana za génération na biso, ba génération na biso, oto bani ministère à combat awa. Ba Maman Cécile bazali. Toza talebe, le temps tombo na makambo, o biso nyotu bata ministère à combat, oto bandana maman na biso Maman Élysée. Tole la katan to mona rasfrère na biso na ndenga koma. Tole la katoto mona ser na biso wana bima Hollande kenda akima Hollande likola mwana mobali mwana mwaso andoki azwa mobali azwa na ministère kufa mobala koma pasteur ya internet ya direct live église ezalaka ekangama wapi église mobali en Hollande wapi bokota na Facebook na bobeta nenet la victorieuse botala soki prédication mobali moko ezata na miri na ye botala ta place ça la ta intercession ou bien modération ou bien adoration ata mukolo moko te Yesu zonga mwa mbale batazo kufa nenet okoboma ete akota nzambe nyongo biso yebi
Orobomete, lelo na mi se fungwami te, mais fungwama, nzamba osale grâce. Quand on a témoigné bolam ou asala na katia ministère à combat, nzamba omuna, nzamba oyoka. Fait tous en a témoignage à minene. C'est un pionnier, Zaki modérateur, parmi les modérateurs, na katia. Papa Gilles Azali. Aza témoin, Papa Gilles, Aza. Eh, sœur, okufa. Ya okufa, te okufa. O simbi nzoto me nzamba o permettre simba molimo te. Nde basala ka job. Satan a uti ko yengana nzamba atuni o uti job o uti wapo na uti na se. Atuni ati vi mon serviteur intègre job. Na moni e me osalelo po na kaka pese bomengo pese bana kitoko. Nzamba bina livrer yo ye. Simba nzoto me molimo te. Mais tant ou kaka nzamba lobaki ok ténèbres coquille neka bal bible lobi les ténèbres ne régneront pas toujours nenet et ozawa oko témoigner kanga data lelo omonde bobenga batu bandoki oko témoigner mission yo yaka nango na vie ni kona mobali na he oko témoigner. Bon, je connais cette fille-là jusqu'aujourd'hui, je parle avec elle. Comment elle pleure, comment elle cherche ses dieux, comment elle est en train de souffrir avec ses 3 enfants. Oh, mobali, soi-disant pasteur, alukara même pas bananaye et wana bakena Angleterre. Qui les envoûte? Tu sais que tu m'as beaucoup parlé, toi, Nénette, hein? Tu sais ça? Tu sais ça? Et tu savais pas que Nicole, c'est ma soeur en Christ. On a souffert avec elle. Libota ne balinga mobali wanate, na ministère a combat balinga kate, mais cette fille-là, azalaka na bolinga mobali ya bala nina ya boti ne bana. Après il lobby a commis ma bé. Amen non, Dieu va te payer. Dieu va vous payer. Ya on peut mobali ozomo na nzamba zo yunganisa, ozo yunganiso, ozo comprendre karaté. Ozalaki ao okita okomawa. Ce pour comment zaché na yebi pété. Nana tibine to continuer nenet ngana to bandi na ko dévoiler ma œuvre na nyo to diable o yo yaka na ngo partout au moins misala o yo salaka o ko zala mais au moins Dieu comme que Dieu a commencé à te mettre à nu tu seras anéanti, tu vas pas me combattre. Tu vois tous les pasteurs des hommes de Dieu que j'ai parlé de toi ici, personne ne veut même parler de toi ni contacter ton mari parce qu'ils connaissent que tu es mytho, tu es une sorcière. Tu es le mal. So ina basali na nzambe ya mikolo oto yeba ba ancien na kati mboko ba boyi même ko solo la likambo yo parce que ils savent comment toi tu détruis les hommes de Dieu. Mais c'est quoi ton problème? Cherche ta délivrance. Épaule les ministères de ton mari. Comme les autres femmes des autres pasteurs sont en train de le faire. Toi, tu le fais pas, tu fais que détruire cet homme-là. Tu vas pas les manger, oh. Tu vas pas les bouffer, oh. Et le ceux qui ivoirien. Toi, tu vas pas manger cet homme-là. Eh non. À côté Sanzambe Nyongo. À côté Sanzambe Nyongo. Mais tu vas pas les bouffer jusqu'à ce que c'est toi qui vas témoigner. Si tu témoignes pas, la terre va t'engloutir. La terre va t'avaler. Nénette, je te dis. La terre va encore, prends ma vidéo, va porter encore plainte. Sorcière que tu es, comment tu as couché avec des autres hommes et tu continues à parler avec ces hommes-là? Et c'est moi qui est ta rivale. Moi, je ne suis pas ta rivale, moi, je ne te connais pas. Obanina ko détruire ngana ba chimene boito sala yo elokote. OK papa Zosiane dernièrement ou t'es papa Zosiane yo pour participer et na PC Esther Rodriguez raison mi mazo koso ye muta benga ngai abi moi si moko azali mama ba gege azo bundisa batu yaka to bundisa ye Esther Rodriguez est vivante. Elle ne me connaissait pas, c'est cette folle-là de sorcière de Nénette qui a cherché Esther Rodriguez pour me combattre. Même temps, ma commencé à redette les kawa. Esther a dit, Mima, Ezaïe, si on côté les mouta sali fo Facebook, on appelle le roi centimètre les kanga na côté les kak. Mais tant ba bambeli nga makambu.
nalingaka Esther te me aza wana ayebi makambo nini oloba na mire Esther même ba video eza sala contre Nenech wana tika kwa mvuta mwasi ya batu yo muto lukele makambo nyonso takuta na ona bana na mama bomo nzamba bomo ya zali azomuna Nenech tika biso tranquille nzambe akanda na nzambe bandi omoni yo tozalia